Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Merci pour la télévision. Pour la journal, pour la journal, le rétro pour la lundi, la seconde des séances plénières organisées na Sénat, kaka na journée à l'inflation, une parti politique DFC Bango, clôtura qui moi de la femme qui toko pour na kosuki sa, mokola lundi boye baketela qui minondenge promotion ya droit ya unikin 2014 Bango clôtura qui peut moi de la femme na ndenge na bango. Na allocation d'ouverture, honorable président ya Sénat a zongelaki situation sécuritaire préoccupante na Est ya République démocratique du Congo. Alobelaki ba attaque oyo ezali attribué et pas ya ba rebelle ya ADF na oyo esalemaki na butu ya mardi kino mercredi ekutaki vi na au moins 43 personnes na territoire ya Mambasa kuna na ouest ya Bunia. Na tina wana Sénat a condamné ba violence oyo pe atalisi compassion na ye na ba famille oyo nyonso bazali victime. Ba observaki une minute ya silence na mémoire ya bandeko oyo nyonso batiki biso. Honorable Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a salué pe lisusu qualification ya République démocratique du Congo na Coupe du Monde. A félicité ba Léopard ya RDC pe chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na engagement na ye na promotion ya sport. Pour na honorable président victoire oyo et suscité élan ya solidarité nationale. Ezali ko témoigner capacité ya nation na biso ya ko se mobiliser autour ya objectif commun. Mingi penza combat contre la menace ya balkanisation. Sur le plan procédural, honorable rapporteur Nefertiti Ngoudianza Bayokisa Kisula apesaki lecture ya article 202 P27 ya règlement intérieur oyo ezali kolobela organisation ya élection ya honorable président a rappelé mise en place ya commission oyo ezalaki chargée pour examiner ba candidature a signalé passage ya désistement ya moko lisusu na ba postulant bwenati na wana rétention ya candidature moko ya honorable Norbert Basengezi Katintima boye après ba mo ya campagne ya candidat ba étape électorale nyonso elekaki conformément na ba procédure tirage au sort vérification ya ba urne désignation ya ba scrutateur pe lisusu appel nominal ya ba sénateur pour na s'assurer na quorum ezali établi na 95 membres bazalaki présents sur 109 membres. Boye vote et salemaki sans incident conformément au règlement intérieur et longo l'union son procuration na 95 sénateurs ou participa qui na scrutin 87 va votaki en faveur ya honorable Basengezi Katintima boye 5 va votaki contre P3 bulletins ezalaki déclaré nul. Proclamé deuxième vice-président élu a remercié Kinzambe pour l'intervention pe grâce oyo a pesaki na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la confiance oyo a pesi na ye. A talisi gratitude envers ba collègue pe engagement ya kuevre pour na kimia mingi na est ya mboka na nzele ya diplomatie régionale pe internationale. A évoqué ki pe ba difficulté sécuritaire oyo ezali koumela na ba province ya Nord pe Sud Kivu ezali ko empêcher ba élu mususu ba na ko regagner ba base na bango depuis 15 mois. Pour séance ezalaki clôturée na 16h04. Honorable président ya Sénat a remercié qu'il se sous nouveau membre ya bureau et a annoncé mission parlementaire prévue du 8 au 9 avril 2026 na Rabat, Royaume ya Maroc. Et a adressé qui ba venaye ya ba fête ya Pâques et pas ya ensemble ya ba sénateur. Mois de la femme ezalaki clôturé en beauté mokolo ya samedi 4 avril 2026 na salle Trocadéro oyo ezwami na commune ya Matete mingi penza na compte ya parti politique babengi dynamique pour un Congo fort DCF na mokuse ya président le père Kubangila parti oyo ezwami na plateforme Lamuka oyo ezali dirigé et paye ya Martin Fayulu les soldats du peuple bosimba pe boye bakeba mama bautaki ebele bisika na bisika basanganaki pona ko clôturer mwana bango en beauté. Le père Kubangila président ya DCF tango akotaki botala ndenge ayambamaki.
oyo ezalaki exploité ezali bongo femme d'hier et celle d'aujourd'hui face aux enjeux politiques de l'ère. Moi, si ya lobby pi ya lelo face ya ba réalité politique ya mboka ezalaki développé et pas ya mama biba ya eside ye azwaki maloba pona kotalisa et pas ya bandeko basike mwasi na mwasi esengeli azala bongo autonome pamba te tango ya kala baboyaki mwasi asala kasi lelo mwasi akomi utile na société grâce na ba effort pe contribution oyo ye azali komema na foyer pe bisika nyonso oyo ye avandi esengeli te mwasi ayeba na kose sous-estimer mama Sarah ya Ligue de Femmes ya parti politique DCF ye pe azwaki maloba pona kobakisa empreinte na ye pona kotalisa ke mwasi esengeli amitika na distraction te mwasi esengeli akota pe makambo ya politique pamba te azali capable pe azana ba capacité nyonso. Le père Kubangila président ya DCF ye pe azwaki maloba pona kosenga na bandeko basi balandela ba réalité ya mboka moko te a changé constitution pamba te constitution yango tende ezali ko empêcher développement ya mboka na biso mwasi nyonso esengeli atelema pona mboka na biso ekende liboso bosimba pe boyeba ke lokola ezalaki clôture ya mois de la femme pona kolier utile à l'agréable. Le père Kubangila ayaki maboko pamba te adistribuaki maputa epai ya bamama botala bino moko ndenge bazalaki na esengo maputa kaka likolo balobi. Le père Kubangila azali vraiment mosungi ya bamama malgré azali kosala mosala moko te ya leta kasi ndambo oyo nzambe atela maboko na ye akaboli elongo na bango bapesi ye merci. Merci na initiative oyo azwi ya continuer kaka kosala tosepeli na papa na initiative asali ye moko pe na ngambo na ye président le père Kubangila azangaki te kotalisa tina ya journée oyo matondi mingi lelo ezali mokolo ya minei ya sanza ya minei toyebaki bongo na kobongisa milulu na kati ya matete na compte ya basi ya dynamique pour un Congo fort mpona nini parce que toyebaki ete mwa ya basi esi ebandaki ekomaki na suka. Alors est-ce que mwasi ezali kaka soki tokomi na mois de la femme nde ayeba kosepela to ebongi asepela mikolo nyonso lolenge bomonaki tolobaki na teme na biso ete teme ezalaki mwasi ya lobi ya lelo liboso ya makambo ya politique oyo elikoleka na mboka na biso. Donc na ntongo ya lelo toyei bongo na korapele basi ete na esi ya mboka mwasi nde azali violé mwasi nde azali victime ya badeplace. Alors soki mwasi lelo atelemi asangisi mongongo na ye na bayipoti oyo tozali mpona kosenga masolo oyo tobengi dialogue national inclusif ekosala ete bitumba oyo eli koleka na esi na basi ali koviole yango esuka. Donc mpe tosengi na bango bayeba ete soki bato oyo ali kokamba balobi bachange constitution ekozala en défaveur na bango pamba te koboma na esi okoma kozala na kisha mpe insécurité ekozala. Donc ebongi elongo na bango totelemela changement ya constitution kasi tosenga biso banso dialogue national inclusif nyonso esalemaki vraiment kitoko sale trocadero na matete eninganaki bamama nyonso ya dynamique pour un Congo fort basepeli balobi le père Kubangila toujours likolo. Restaurant Eyano Oyo ezwami na kati ya Académie des Beaux-Arts na commune ya Gombe nde eyambaki clôture ya mois de la femme ya faculté ya droit ya Unikin promotion 2014 ndenge mokope bango ba mesana koloba ensemble ensemble pour toujours Oyo ezalaki bongo na thème autonomisation de la femme juriste dans tous les secteurs. Bondi melanga na occasion Oyo nde conférence débat ezalaki omeni pona kokabola makanisi na kozwa na maloba pona mot d'ouverture maître Adassa Itabwela cordon ya promotion a remercié ki ba collègue na ye na ndenge bazali kolenda pona kokumbela promotion pe abakisaki ke bandeko na bango ya mibali to pe ba homme genré bazala toujours ba allié actif na bango na simande ba panéliste ba kotaki na danse mutu ya liboso ya ko exposer ezalaki bongo maître Kazembe Marie Lumière avocate ya baro
ya Maïndombe oyo pe azali mère pe épouse ye alobelaki na sous-thème triple casquette du fardeau percée à la force juridique. Mère, épouse et avocate ya mibale ezalaki bongo magistrate Kabuya Mbombo Myriel, magistrat na TGI Kinshasa Kalamu oyo pe azali épouse pe mère alobelaki na sous-thème l'autonomisation de la femme magistrate dans le secteur de l'appareil judiciaire pe pona kosukisa ezalaki madame Tuti Delicia oyo pe azali bongo mère pe épouse na qualité na ye ya chef de division na ministère ya fonction publique bondi melanga conférence débat oyo elekaki kitoko bongo na sima collègue na bango moko ya promotion 2014 honorable Nicolas Wemankoy akabolaki maputa à titre symbolique et pas ba maman oyo ba respectaki air. Na micro ya Info Lingala, camarade ya promotion 2014, Nicolas Wemankoy ye atelisaki importance ya promotion 2014 na vinaï. Promotion ezali famille parce que tant que bandi na 2009 ce n'est pas par hasard que kutonaki. Nous évoluons ensemble, les jambas sont gibiso to ici en 2014. Bamusu ba komi ba magistrat, bamusu ba komi ba avocat. Ngai lelo na komi député provincial na ville ya Kinshasa. Na likiete na lisanga nde to ko développer mboka. Mutu na mutu esika wapi ya azali. Pe to sanga si makanisi nde to ko tungana entre biso parce que dans le poto balobaka c'est l'union qui fait la force. Et donc la promotion c'est une famille académique pour moi. Les amis famille à Kilas et donc les sengi tout monde naka tout changer makanisi pour non seulement kotombo la mboka mais aussi ko sunga baye bala na faiblesse était bakende longo na baye bakende bakeli boso bon simba pe boye bakelokola ezalaki nteke tope fête kolia pe komela ezalaki rendez-vous pour na kolakisa fraternité ndenge moko bango ba mesana koloba ensemble un ensemble pour toujours. Mokolo ya mardi pendant que président a konaté mwana mboka Fumu Difimaye intervenaki na télé moko ya enseignement supérieur pe universitaire kaka na journal Luana ya mokolo ya mardi tolakse bino ndengi disanga babengi vumbwa mubango ba célébrer ki journée ya le 6 avril leur kitako. Incubateur du génie scientifique congolais nde ezalaki maman na likambo ya atelier monene oyo ministère ya enseignement supérieur et universitaire recherche scientifique et innovation technologique ba organisaki kuna na ISP Gombe et pa yuapi ba intervenant bazalaki ebele oyo parmi bango to monaki pe président ya conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière Konatese RDC na mokuse sa majesté Fumu Difimantinu oyo na ngambo na ye a intervenaki na module oyo ezaliye na pouvoir royal pe coutumière kuna abeta kisete na oyo etali culture et pa yuapi atali sindenge ba congolais ebele baza ko négliger yango nzokande baza ko mikosa pambate chaque religion et uta na culture moko songolo pakala ko ignorer to ko détruire culture boza bongo bino moko komi bungi sanzela na yango esengeli ko protéger culture na pouvoir on a ko sécuriser futur na biso monde momekomi na bitumba monde eza lokola bana bakendaki na récréation bango nyonso bakomozonga monamdango sala mayele na ye bozomona ndenge chaque science ezobunda. Alors na niveau yawe ya biso tobengi Congo RDC babengaki toujours eloko makasi RDC eloko makasi lelo Congolais nyonso aza kosepela na mokonzi ya moko tobengi Tshisekedi Tshilombo moko ntombolo azosenga na bato nyonso alobi nalingi bolamuka ndenge mbuze alobaka réveillez-vous botonga mboka bozongisa mayele na esika ndenge mobutu alobaka tozonga na bokoko Kongo nkoi Kongo ni kosala mokolo nini lelo oyo na politique oyo président République aza nango ayekola moso tobengi ministère ya recherche scientifique
Nazui recherche scientifique, aiko sangisango to bengi enseignement supérieur et sika ba scientifique ba bimela. En tout cas, atelier oyo elekaki kitoko, ba participants ba posaki na roi Congo difima ba question ya ndenge na ndenge pe bazwaki biyano na bango oyo bazalaki vraiment satisfait. Boyende ezalaka. Eza radio te kaka ndenge bosa komona bana ya vuvamu bayambaki leader principal na bango Nelson Ngiandila Papa Nkusu Loyembo danse ba expression nyonso ya esengo emonanaki 6 avril journée ya combat ya prophète Simon Kimbangu éveil ya conscience wana message fort azalaki côté ya moto mwindo pe peuple africain nyonso eswaki maloba Nelson Ngiandila Papa Nkusu atalisaki lisusu bana ya vuvamke date ya le 6 avril 1921 ezali date oyo Fumu Kimbangu abandaki ministère spirituel na ye lelo tozali ko célébrer libération éveil de conscience africaine paix unité nationale elobaki Papa Nkusu Fumu Kimbangu atikali figure ya résistance liboso ya bacolonisateur maloba ya Nelson Ngiandila Mundele ayakine na objectif ya kobungisa moto mwindu nzela babungisi ba culture na biso ba memela biso ba caractère oyo tozalaka nango te orgueil confusion ya ndenge na ndenge ba message ya Fumu Kimbangu ezalaki ko révolter tina wana nde Mundele azalaki na kanda na ye kino bakangaki ye pe babomaki ye lelo mutu mwindu akomi kolia kosala esika moko na Mundele nyonso ezali grâce ya leader emblématique oyo tata Nzambe atindelaki baindo na continent africain Nelson Ngiandila azangaki te kobeta masolo ya ba léopard oyo après 52 ans baamemi lisusu RDC na coupe mondiale kasi asalaki ba proposition epa ya chef de l'état pona ba ancien léopard ya 1974 gouvernement bakanisa pe bango biso toza koyebisa bino ezali libombami oyo ekanga mboka na biso na makambo etali bongo masano ya motopi oyo ekanga ba léopard nde tozoyebisa bino mpo bopesa biso mbongo te mpo bofuta biso te kasi mpo bolibere Congo football na esika ekangamelaki ekangamela na kolela ya batata wana balelaka mbongo na bango champion ya 1974 bapapa Mayanga bapapa Kidumbu bapapa Kibonge bapapa lokola bakomaki kotosa maye toyebisaki bango bayambi baancien champion ya 74 mpona baloba na bango te soki botosi makambo wana bokomona bisengo yango wana bapesi bango avant goût ya bisengo lokola bapesi ba léopard oya lelo bandako na mituka soki mpe bakoki kokanisela mpo eza mbongo ya leta kopesa mpe batata wana bandako na mituka nyonso elekanaki kitoko na présence ya bangunza mpe bainvité mosusu ya ndenge na ndenge. Badepute bazalaki na séance plénière ezalaki bongo na journal na biso ya mokolo ya mercredi kaka na journal wana tolakisaki le premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka yayambaki na cabinet na ye groupe ya baambassadeur représentant ya Afrique oyo bayaki mpona kobeta masolo bazalaki bongo barepresentant ya Afrique Asie pe ya Amérique CAA atie Airbus 320 mpona baclient na ye. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi ezongi déjà à partir ya le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Jeudi tomona kindengo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya président qui conférence ya ba infrastructure na République démocratique du Congo honorable Maotweneye a visité ki famille moko oyo bakidnapaki mwana na bango complexe scolaire Mama Pemba bango bazana bateli moko kitoko pour na formation ya bana na bino.
Phénomène kidnapping beba crime armé na ville ya Kinshasa ezali lisusu ya kolobela te ndakisa na quartier cité verte précisément na Ari Libulu bango bazwaki visite ya bato mabe lundi 16 mars 2026 vers 19h na sima ya koyoka sango ya mawa oyo honorable Maotwene di Papa Selembao akomaki sur place pour na kosankiring na situation pour réconforter population oyo bazalaki victime ya situation oyo ya vol à main armée. Nos buts ont été agressés. Na ba 19h. Tango ka kura ikei. Ngana bimi keno na somba ji pa mama Germaine oyo. Nanguza mbe keno na zo potaji. Mbala moko masasi na simi. Na baluka boye. Bazalaki 4 on a monaki na miso 4 personnes on a munduki na maison na yo bakotaki 3 personnes ngana za kuna moyen na pusa na boye ezate na na munduki te no côté na ko bosala nini bakoti awa bakoti pe awa bakoti 3 maisons de bakotela ki biso lobi na ba 19h atelema bi soka boucher bete ngona kingo atelema ngo pona eso babeta kana sote te doza de amour so bango kaka ndenge soso abi wapi dola psi yango yo neli nyonso et puis honorable animi city torche azo fouiller na ba téléphone ezali ba iPhone 13 ba téléphone mususu a récupérer azo fouiller nyonso ame matena nyonso ye moko bantu batemika na minduki bakade na ona kingo Kolombo wana eli ya commune ya Selembao Maotwene Papa Selembao lui les responsables andima mukumba ya population ya commune na ye arondaki visite na famille moko oyo mwana bango ya 15 ans kuna na quartier Mbala azalaki victime ya kidnapping pe ya abus sexuel na nzela na ye ya retour ya kelasi bozo explication ya papa na ye tukali kamboyo na vie na ngezamba liboso ekomela ngai likambo ezi mwana nga mwasi je crois tozalaki mercredi mwana alataki uniforme akendaki classe et depuis le mercredi wana tobandaki kozela uta classe aya na 17h comme d'habitude mais mokolo yango esamaki ndenge wana te tozeli mwana auta classe aya tomonaka mwana te bon tolalaki tobi peut-être que n'est pas koko na bango to akepa ndeko na nga moko bon tozozela babenga biso pe information que mwana zata kotoyo mais tomona ki mutapesa ki information te ndenga ne ko bimagine na tongo na kena nga ba cop na ngani na kendaka na ye kozonga ba 23h na otu na mwasi lobi na ke mwana mona ni karate to meki ko benga par-ci par là pa bandeko mais ba moni ete de banisco qui inquiétait ngavna bi mais comment est-ce que moi na komona la té depuis mercredi ou ta classe to bengi na famille ko to azate to bengi ko to azate donc c'est que ba kidnapper biso mwana le vendredi pe na zongi na ngana ndako awa mais mutema na ngeza leka ka leste parce que wana mwana ngaza makila na ngai c'était ba 22h30 de mwana moka mukia ute kuna ndazoya koleka pa na biso boye ndakomi liboso place wana kuna ndakamwe mwana nga mwasa libosa bimia tuni yo teni place wana osani ni erabino na linga na matana kende prière mais na moni mutu moko babwaki awa nde mwana nga sike bandisi nda matimba ngata boye ndayo mona ndeko naye metanga mona ke wana ana uniforme alagoni élu ya commune ya Selembao honorable Maotwene lui les responsables azanga kite kotombola mongongo pour la population na ya Selembao nde toyaki lelo compatir na famille et puis apporter bango moi assistance sociale na biso pour esunga mwana na biso akozwa soin approprié heureusement pour na ye tomoni ba retrouver ye aza en vie mais seulement état oyo tokuti nango jisinga vraiment zo ba soin moko approprié. Et par là, tous profiter pour senga na autorité compétente, il y a un combat Kinshasa, baye ba ko assumer ba responsabilité na moment lamu. De peur que les pics et continuer ko sala manin combat Kinshasa précisément pe na commune ya Selembao.
Moninga malamu baye bakaye na tango ya pasi honorable Maotwene toujours au front pour na kolobela pe ko proposer ba solution afin que population na ye à vivre kitoko. Ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba ya première année coupe couture bazala qui bien encadré na ba atelier pour na tina na pratique na bango na sima ya kosala théorie bango yeyo ndenge kaka bozali komona bazali kosala pratique na atelier na bango ya coupe couture awa élève moko machine moko ezala kate lokola bisika mosusu élève ebele bazali kozela kaka machine moko kasi na complexe scolaire Mama Pemba honorable Nerombungu asali tout de façon que mwana na mwana aza na machine na ye pona kusala pratique na ndenge ya malamu ndenge kaka bino moko bozali komona bazali bien encadré ba élève ya première année coupe couture ba commis déjà en mesure ya kosala ba tablier ndenge kaka bino moko bozali komona awa pratique eza na problème te moko ya ba enseignante na bango madame Binda a expliqué lelo tozali na réalisation ya ba tablier na biso pour na pratique bana bako ya boté faut ba réaliser ba 4 poussières. Alors les tabliers, les 4 poussières pour les techniciens, oui, on a une réalisation à tablier. Ils ont réalisé des tabliers, ils ont se couvrir pendant la pratique. On a mon continent Mbungu, donc nous merci na œuvre qui toko asaye la biso au atelier à pratique. Donc il faut se déplacer pour que nous ça la pratique ailleurs mais biso la awa. Peut inviter ba école nyonso au bazali aux alentours au bazali ko se atelier ba pratique te baya ko visiter ba atelier biso awa ndenge moko pe ba école mosusu boko kepe kotinda bana bino na ba atelier ya complexe scolaire Mama Pemba et pai wapi honorable Nerombungu fwabanga moyo a fournir bango na ndenge ya kosakana te ndenge kaka bino moko bozali komona awa pratique ezali bongo dada. Tobeta bongo masolo etali mokolo ya vendredi ndenge tolakisa no premier ministre madame Juste Soumina Tuluka ye a sala ki bongo atelier longo na batu ya CNDH kaka na journal wana ya mokolo ya vendredi tolakisa no nde seni ye a confirmé que l'élection ya ba gouverneur et vice gouverneur ya province ya Sankuru. Commission électorale nationale indépendante seni na mokuse azali koyebisa batu nyonso ke Lolenge communiqué de presse numéro 007 bar Seni bar 2026 le 31 mars 2026 pour na oyetali publication ba liste définitive ya la candidature déclarée recevable na élection ya gouverneur et vice gouverneur pour la province ya Sankuru na tina wana période ya ba accréditation ya ba observateur ba journaliste pe ba témoin yango esilaki le 8 avril 2026 na ngonga ya 16h30 heure locale boye na ngambo mosusu Seni azali ko informer ba candidat que campagne électorale pour la élection ya gouverneur et vice gouverneur ya province ya Sankuru ezali ko démarrer déjà mokolo ya samedi 11 avril 2026 pe ekosila le 13 avril 2026 na minuit heure locale durée ya campagne électorale ya ba candidat gouverneur et vice gouverneur ya province ya Sankuru ezali bongo ya 3 jours lolenge article 167 ya loi électorale ezali koloba ekosale manakati ya assemblée provinciale ya Sankuru auprès ya ba députés provinciaux oyo mandat na bango ezalaki validé bango nde bazali ko constituer électorat bosimba ke ba activité ya campagne électorale ekosale na respect ya ba disposition légale pe ya ordre public réunion électorale ekosale librement organisateur boy esengeli basala ba manifestation ya kosangisa batu to ba électorat na bango nyonso wana déroulement esengeli ezala malamu pona makambo etali maintien ya l'ordre public natina wana respect ya loi boye ekoki pe kosenga assistance auprès ya police nationale congolaise pour na kosala sécurité ba candidat esengeli ba s'exprimer librement au cours ya campagne électorale na bango kasi epekisami na bango kofinga baninga mosusu toko tenir ba propos moko oyo ezali ko inciter bato mosusu na likambo etali raciste tribalisme tope oyo nyonso mobeko ezali ko pekisa kotinda moto nyonso na ba acte ya nature ya ko entraîner ba violence ba menace tope makambo ya ndenge na ndenge ya mabe we nyonso wana epekisami assemblée provinciale ya Sankuru abengami ko encadrer campagne électorale oyo eleka na ndenge ya malamu
vote ya gouverneur et vice-gouverneur ya province ya Sankuru et pas ya ba députés provinciaux ezali maintenu pour na mercredi 15 avril 2026 date oyo Seni a publié pe lisusu ba résultat provisoire ya scrutin oyo Seni azali kosenga na ba députés provinciaux ba candidat gouverneur pe vice-gouverneur ya province ya Sankuru bango nyonso elongo na ba partie prenante esengeli ba préparer compétition électorale oyo na ndenge ya malamu ezala apaisé ezala juste pe ezala crédible. Vous avez kebele po na kolana ya foninga la journal ya pepo na pepo siko sepela mta merci na Igor Ntingi Matomi na zaki bon na sima caméra concours rédactionnel ya Nadine Asona pe grâce po ba Luzolo héritier mapinemi ya superviseur qui journal montage sima pa que Christian Kengeben ngam ne topsana rendez-vous Mikol Zalkoya au revoir. Reprise ya vol CA1 à Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ma place Nabino.